Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili makambo bandeko nanga, mokili moto, mokili pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu na makambo ya luna mienzi bandeko kandenge makambo ezotambola banungunungu. Luna mienzi balingi babengana ye na famille bota, luna mienzi emataki ekitaki, luna mienzi donc ba makambo ezobima nango ebele bandeko nanga. Avant tokota na mwa makambo wana nyonso na olingana nuna sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda kande na lobaka makambo mususu ezalaka bientôt betango lisolo boza ya kovanda. Ozui penza kiti na yo vandi, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre na yo ezangaka te. Kote mosusu pe kandenge ezalaka tia mwa eloko kolia ezalaka bientôt beta masolo ya bongo ozoliaka. Tia mwa eloko na yo ya kolia kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe matisa mwa volume na yo likolo na système moko ya bien kandenge ezalaka, kote mosusu pe tolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani, kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga toye lisusu na makambo ya luna mienzi kandenge tolobaki banungu deja ekomi kobima ebele ya batu bazoloba deja ke non luna mienzi il faut kaka ba benga na ye na Bellevue TV ba benga na ye na famille bota parce que oyo ezako yokisa soni penza soni ya makasi na famille bota. Bandeko nanga, je sais que il y a de ces personnes au balandaki émission na biso ototiaki na tongo balandaki yango te bazoye bate nini ezoleka eza makam nini ebele ya bato bakoya komituna eza nini finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Bandeko nanga kandenge boyebi communauté na biso eza communauté oyo ezanga kanango ma problème te ezanga kapeba makambo te eza communauté oyo bandeko nanga ezala kanako tikoloba na ba caméra cachée na ba vie ya bato pas possible. Luna mienzi autaki France il y a pas longtemps azaki na France kuna akendaki ko savourer kande balubaka akenda na ye ko savourer et du coup toyaki komona luna mienzi azongaki. Tango azongaki en tout cas batu nyonso bayebaki bayambaki bien to salela epe ba émission kandenge to salaka donc makam nyonso ekendaki bien. To vandika boye du coup lobi ba audio ekomi kotambola keno ndenge za boye luna mienzi aza na France na Paris sikoyo luna mienzi ndenge za boye aza na Zemi place a komelaki don mutu oyo a salaki ki luna mienzi a voyagé la première fois en France, c'était son homme. Donc petit ami na ye parce que na no bali était to ko benga te ke mari na yete. Donc ye muto sala makam nyonso tout que non luna mienzi a voyagé à kota poto. Donc ezalaki bongo sikoyo tango luna mienzi aki kozonga nde ayaki ko constater que non azana Zemi. Tango ekomona ke non azana Zemi sikoyo fona sala nini nde azongaki lisusu poto epai ya papa ya mwana na ye, papa ya mwana na ye mwana oyo azana libumu. Sikoyo ya tour oyo akendaki dans le silence, dans le calme o batu nyonso balobaka.
aboyaki mutu ayeba te ke ake France ake poto alingaki mutu ayeba te. Tango akomaki kuna nde tantine ya mobali na ye wana, tantine na ye ka ndenge ezalaka nde asilikaki parce que il paraît que mobali na ye wana aza marié, aza pe papa ya bana. Donc yango tantine na ye, tantine na mobali abengana Luna na système moko pas possible bandeko na ngai. Yango likambo sikoyo après ba makambo nyonso ya zemi kobima surtout na réseaux sociaux parce que na minute oyo mutu nyonso tu azolobela zemi ya Luna Mienzi. Mutu nyonso tu bandeko na nga azolobela penza zemi ya Luna Mienzi. Sikoyo ebele ya batu lelo, surtout ya batu ya famille Bota, ya batu mosusu ya Bellevue TV bakomi koloba ke non il faut ba suspendre ba mosusu balobi non il faut ba bengana Luna Mienzi ajwaka lisusu kuna te parce que aye koyokisa soni ya makasi penza na Bellevue Kandi. Yango analyse na biso ya lelo. Est-ce que bandeko na ngai makambo o Luna Mienzi asali, let's say tolo bango soki zemi wana eza zemi ya solo ke Luna Mienzi azana zemi batie ye zemi ba enceinte ye, bandeko na ngai pona bino est-ce que ekozala juste Bellevue Kandi abengana Luna Mienzi to asispandre ye to atika ye? Bon, de mon côté, quand on a lobaka tant to sala analyse, bino pebo sala ya bino na ba commentaire. Bande konanga elo na boya kaiza kande ma finga. Soki ozoya na chaîne na biso pona ko finga biso en tout cas tala kaka osilisa oleka na biso ke koya ko finga. Soki omoni ke ozana na ba idée ya ko sunga te na ba situation mosusu leka na yo na pete nyonso kandenge zalaka ke koya ko finga batu awa. Tolingaka na biso buzoba na chaîne te. Alors, analyse nanga na osala ka ndenge na lobaka na mesana nanga koloba ya bino pe ka ndenge bokomaka bokoma na bino bosala ba analyse na bino na système ya bien bandeko na ngai. Sikoyo de mon côté en tout cas ata soki lelo et ko arriver que oui c'est vrai Luna est enceinte bien qu'il azana ndako libala te babala été to yoka pe makambo après d'autres to ya d'autres te ke no ba yaki ko bala Luna Mienzi. Je ne vois pas le pourquoi Bellevue Kandi akoki ko bengana Luna Mienzi to ko suspendre Luna Mienzi parce que eza choix na ye. Luna Mienzi aza mwana mukete aza mukolo. Luna Mienzi aza mukolo. Mwana muke peut-être mutu o to koloba lelo ke ba enceinte ye ba tie ye zemi eza bana o bazana moins de 18 ans. Soki mutu déjà komi na 18 ans to benga kai déjà mature. Donc mutu déjà ya âge wana soki ba enceinte ye c'est que volonté na ye moko ezalaki mais mutu mwana ya ba 17 ans nde ba o to benga ka bana. Pourquoi? Parce que azana ye mwana muke wana soki ba enceinte ye nde ezalaka choc na famille mobimba batu nyonso bakomi kolela. Mais mutu soki déjà aza na 18 ans ba Luna Mienzi oyo aza soki na 26 ans déjà aza mwasi moko asi akoli azoyeba nini azoluka tango akendaki France akendaki Paris wana tolo bango famille na ye parce que kandenge naza boye naza mama na sina boti lelo to après lobi mwana na inga parce que aza star alobi ke no mama nalingi na voyager na kende France na yebi ke na France wana nga naza na famille kuna te naza na connaissance na nga te natika ka mwana akende osimba te c'est sa vie mais aza mwana nanga aza na responsabilité nanga soki alingi sala ba voyage wana a moins que soki na yebi ke aokomela epai ya ndeko na ngai aokomela epai ya connaissance nanga moko boy o na yebi na oti kosala la conscience. Sikoyo pona cadre ya Luna to yebite kandenge ba makambo zo tambola ki akendaki kokomela epai ya mobali atiaki na hotel et après pona kofuta ezaki mwa ba problème ba réalité bango moko ba yebaka. Mais na âge ya Luna elle est mature, elle est une grande fille donc ayebi mabena malamu et puis na jour wana ya kozwa zemi ayebaki ke tango to sala boye zemi kokota biso basi toyebaka e mata ekita mwasi nyonso ayebaka kelo lelo eza jour a bien lelo eza jour a mabe toyebaka batu o kande na lobi batu o bayebaka te eza bano ya ba 17 ans déjà mwana 18 ans
ayebi penza ayebi ki lelo eza jour à mabe, lelo eza jour ya bien. Moi, si déjà à partir à 18 ans, aïe bakanaï. Et d'ailleurs, na ba école, na 3e des humanités, bah, ça a déjà ba leçon sur ba makambo, on a cours à biologie. Qu'on a déjà ba makambo surtout, ils a la caname, ça ba professeur vraiment, ba zalaka strict, ba ça ka penza ba mature sur ça. Pourvu que ba na ebele, ba ye ba nini li kaka. Sukoyo. Na minute oyo luna mienza yebaki siko ya Belvi kandi nini Belvi kandi aza na problème te yeza musala eza kane tozalaka ozo sala la compagnie moko boyo ozo sala la entreprise moko boyo soki ozwi zemi etali yo moko tango avant kendo bota ozwa na yo congé na yo ozwi congé et puis tango aussi sa kobota yozala na congé pe yo moko ka okotala soki omoni eza na bato mosusu peut-être moyen izo permettre yete ke avant dananda ko 6 mois il y a de ces personnes au monde après 1 mois d'accouchement a zongeli na musala na misala ebele surtout na poto ba pesa aka 3 mois mais soki moi si amoni ke situation ezo simba te mwana zo lingi fo biloko kolia il faut boyer mateki kitaki ba biloko ebele zo senga pona mwana to pona ye moko mama yango bomonaka peut-être après 1 mois muto zongeli na musala bon na cadre yo je ne vois pas les pourquoi bakoti ko bengana luna soni eza soni ya ye moko luna mienzi eza soni ya famille Libota te place bakenda ko jouer na Belart ezate ke ezalaka famille soki ndako place kuna bakendaka bateyaka bango bino basi bozwaka bazemi te boyebote bakendaka pona musala après musala mutu na mutu aza na vie privée na ye après musala mutu na mutu asalaka makambo na ye après musala mutu na mutu asalaka oyo amoni ke eza bien il faut na sala asalaka ngo donc ezalaka bongo na minute oyo je ne vois pas le pourquoi bokoki koloba lelo to tokoki koloba lelo ke non Belvi kandi il faut abenga na luna mienzi je ne vois pas le pourquoi soni eza soni soki ya solo kandenge ba audio ezo tambola luna mienzi aza na zemi soni wana eza ya ye moko parce que à cet âge c'est dommage ya omona yo mwasi nzambe boye mwasi ya kitoko tolobaka penza mwasi ya kitoko mwasi mbinga mwasi moko aza na taille bien aza na forme bien ba enceinte yo ezalaka dommage à makasi ezalaka penza dommage soki oboyi na yoko bala ke non je suis encore trop jeune pour me marier en tout cas bomba pe ba makambo kobota ezalaka bien respect à moi sur ya moi sinyon sokande na lobaka respect à moi sinyon ezalaka na ndako libala c'est vrai bato mosusu peut-être que libala ezoya te to ba déception eza nango ebele kili na vie mais peut-être tali âge ofoka na bota mais bandeko nanga ezalaka choix ya mutu nyonso to mutu na mutu azalaka na choix na ye siko tala mobali nini ozobota kana ye pour que un jour ata soki bolingi bobala na bino ke obota lelo roloba nazwi ba déception ebele ba mibali baza seriété mibali banyokola kabasi ce n'est pas tous les mibali o banyokola kabasi na banda kwa libala te izala bongo siko soki omoni ke lelo ko bala te na bota nanu rassure-toi ke tango obota mwana mibale mwana na yo wana papa oya kobotisa yo nde akozala papa oyo bobota na ye bana mosusu bakolanda yango lelo tomona surtout na cadre théâtre mingi ba comédien na biso ba o baza na bana mibale misatu baza kaka chaque mwana azana tata na ye chaque mwana azana tata na ye et ce qui n'est pas bien mais na cadre oyo koloba non ba bengana luna mienzi je ne vois pas le pourquoi bakoti ko bengana ye eza ye moko alukaki azana posa babenga ye mama ye moko kaka et du coup lelo toyekola mkabongo na page na ye aye kotia ba photo na ye na France ba photo na ye asika na France kandenge ezalaka yango kutu moko ya ba photo yango eza mopanzi awa eza ba photo na ye atie comme azana France pona koyaka ko confirmer boyebi luna mienzi alela base na système moko pas possible ya linga na ye base ye boye komba toazo lobela ye na ba réseaux sociaux alingi makasi alingi penza base na ebité soki ezalaka nini pourquoi lingaka base na niveau oyo na yebaka na ngati parce que moi si penza air mosusu ezalaka bien na ba place mosusu bayo kakayote ba mona kayote pona komi pesa respect
ezalaka bongo moni nga na apreciaka na betela kutu mingi maboko batu neti ba baby la donja ba mukanya baza batu moko ya génération ya Luna Mienzi mais jamais oya ko mona bango donc ba ya penza na public makasi neti ya Luna Mienzi te ya bon mutu na mutu za na ndenge ya mona makambo nga na loba nanga na yaka awa pona ko juger mutu te mais na yaka kana pona opesa conseil pe pona osala ba émission ka ndenge to sala ka mais eza kaka en passant moi si faut komi bombaka moi si soki okomi public ebele ezalaka lisusu bien te epesaka lisusu respecté ezalaka lisusu bien te moi si faut komi pesaka respect zala na moi coin na yo kande to monaka bato mosusu oza na moi coin na yo ozo vivre na yo vie na yo très bien bato neti ka ba belle vie kandi donc aza na ye na coin na ye soki omoni ba photo na ye eza neti anniversaire na ye nde tomonaki na ye ba photo ye moko kutu atiaki mais mingi jamais ezalaka ba photo ndenge bakendaka na bango na ba tournage bakangi bango ba photo ale batie yango na ba réseaux sociaux c'est fini bato neti ba bongo ba tantine coquette ça bato moko ba se respectaka moi si faut ozala moi bongo moi si too much on social media is not good donc ezalaka lisusu bien te bato nyonso donc bayebi ke donc oloba bongo Luna Mienzi ya kobimisa yango mosusu kutu na okanisa na lobi ba audio oyo makambo mosusu baloba te na vanda nanga ka kimia na système bien bandeko nanga yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino na système bien bosalela biso ka ba commentaire bandeko est-ce que ekozala bien to ekozala juste Belle Vie Kandi abenga na Luna Mienzi pona makambo zemi to suspendre ye wana ndek mutuna bandeko na nanga botiela biso na ba commentaire. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na moi partage sous kapenza partage na biso ya lelo na pesa na numbote na Linda Bukulu depuis quelque part bandeko na ngai bye bye et à la prochaine.